Bolingo site ya Sikebimi mopepe ya sika mopepe ya sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors beau s'abonner na CLTV mopepe ya sika, CLTV News mopepe ya sika. Awa ndesika ngana kosala ba news, awa ndesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te mopepe ya sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu Mamo Iranium de la presse. Ciao. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreuses à suivre votre site que vous aimez bien, c'est Elle News TV. Merci à la patronne Christelle La Rose de la presse congolaise. Merci à vous tous. Merci à celui qui est derrière la caméra, Golom Ayala, pour les images. Merci Nabino Nyonso, Bana monde entier. Merci Nabino Nabino, vraiment il y a trop. Vanessa Moussazan a plaisir. Yako, font l'émission. Yamouko Nalelo. Merci na papine de la mise. Merci Naroka, merci le mignon garçon. Merci Nabino Nyonso Lelo. To Kiti Bongo. To Stolana Moko ya Baebolinga Mingi na monde entier. Poto. To Mamona ke poto ningana ke boujaka. Donc Ndeko Flavien, bonjour déjà. Bonjour maman, bonjour Nabandeko Nyonso. Oba mesana kolanda chaîne YouTube Nabino, site Nabino. Merci pena pesimote plutôt na ba congolais Nyonso. Oyo balingaka masolo ya mboka ba congolais na biso ya diaspora na PCP mes condoléances na ba famille oyo bazali éprouvé mokula le 25 parce que bilan officiel les ali oyo bandeko ba kopesa kasi ba famille ebele babungisaki bandeko na bango. En tout cas tozali vraiment na mawa pe tozo partager mawana bango yango moninga pesa en noir parce que nazo lelana bandeko na biso bakufeli mokula le 25 février oyo. 25 février yo lobani par rapport nango parce que bilinga mbinge koti na ba famille batumsu bakufi yo lobani lipona le 25 février na ba nyonso balando de pas. Mokolo ya le 25 février ezali journée historique. Ezali journée oyo na banzi na mboka na biso toki kotika ngo elekaka bongo te na kosenga na cardinal Mosengo komba bandaki surtout na messe ba victime na banzi ezali journée oyo tokolela bandeko oyo bakufa kala tokolela bandeko bakufa ki le 25 précisément mwana mboka Rossi oyo andimaki ya solo komi bonza pona mboka na biso koloba ete aboyi dictature ya pouvoir en place aboyi konyoko ma ya congolais oyo ndenge tolobaka l'état koma l'état monyokoli aboyaki yango aboyaki peso tali bien na masolo na ye abandaki déjà kolakisa ete esengelaki kosopa makila et puis akei comme héros na mboka na biso ezali journée oyo bandeko ebele bako kanisa pe ya bango oyebi mbula oyo tokoti tolobaki yango na bandeko nyonso. Depuis le 31 décembre, il y a année passée, accord il y a Saint-Sylvestre et Koyaki Namaï. Parce que accord on est allé qui respecté à 100%. Il fallait qu'on compte na phase mosusu. Na phase au moni bande konabiso il y a CLC bande ko ya coordination de laïcs catholiques ndenge baza ko memelango pour na kolaksa été rassemblement à son temps. Alors qui yango aussi longtemps pouvoir à respecter calendrier électoral à respecter plutôt accord ya Saint-Sylvestre était oyo kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufaka kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme président ya Sensa o lelo olenga ko yazo sala soni nango lelo sengeli bo ba été ba politicien ba talisa qui était ba kobanda désobéissance bandi yango zo komona lelo yo
déjà baza ko projeter sous marché mosusu na banzi tozo de la CLC après sa date mais sengeli ba été marché mosusu za ko ya donc année oyo zali année à tous les enjeux politiques ezali année à tous les dangers na banzi était ba congolais belé ba ko super makila na bango ba oyo balinga mboka na bango tozali très déterminé surtout biso ba journaliste engagé pour na ko l'accès était Congo yo solo ezali Congo ya Patrice Emery Lumumba ezali Congo ya Vulus Kimbangu Congo ezali ya mutomoko te Congo ezali ya biso nyoso ezali ya bayo nyoso balinga mboka na bango alors bande ko nyoso ba ko katsake ba s'approprier Congo ya bango ba ko kuta na biso na nzela na bango okuta bino na nzela na bango mais ko super makila tant nyoso ba marche de ce monde que eloko ni za bien te bozo bima na nzela bazo bima na nzela chaque marche ba victime bazo tomber monte que marche ngo pezo simba mingi te au monte que ça bon au moni koloba ke marche zo simba te jo mususu na banzi concert na yo Christelle Lupongo ayambaka nga atuna nga question na bisaki na bi au moni stratégie opposition là mususu baloba Ndeko Flavien azali opposant Ndeko Flavien azali mutu a majorité non Ndeko Flavien azali chroniqueur politique d'abord un et c'est pas parce que non à part cause de la chroniqueur politique nazali patron un média bandeko ba mesala ko ba magazine to kundo zali magazine qui s'est imposé na Congo seul magazine politique na mboka na biso parce que magazine biso comme magazine promotionnel na otanga kombote za le kalang national na lingala mais seul magazine politique au bandit du début à la fin on ne parle que politique zali magazine Ndeko Flavien avec tous les risques seul journaliste oyo azako bunda ndenge nazako lo na bi seul pour bandeko belé ba yebi sans parti pris batu baluka ka ba position ba miso ba position mais pas si la population ya souci na ngai yango moni ba benga ka Ndeko Flavien mwana mosala ya population tozala bandeko belé baza ba journaliste tozala bandeko belé baza ba combattant tozala bandeko belé pe baza nga ba majorité mais mingo mona bango ne baza kana batala ba tendance na bango donc au mona azolex na face à mokili ki azali journaliste à opposition mais zo kana alia kana bango au moins appelle muso azolex keno azali journaliste à majorité zo kana na opposition mais Ndeko Flavien tant que moi na musala la population azalaka ni na opposition na beta recette azalaka ni na majorité Ndeko Flavien azali na population pour ce côté opposition pe ya mboka opposition pe comme ko sala soni au moins muso ba lelo ba melisu pandakala ba kota gouvernement lo ba se ressaisir ba zongi lo opposition muso ko ka keno na butu ba yambaka bango et comment ça la mutu passe population zo ba sauter yango Ndeko Flavien pour nani avant la population yango za moi passe bato ba bato ba toujours ba Ndeko Flavien za collabo asa allié Ndeko Flavien te ba sonaka en tout cas na kota de banate bana mikila poto ba yebi na tika bango Ndeko muso ba bikina Ndeko Flavien za na biso na opposition te Ndeko Flavien za na bango pour aller na chaîne moko ya majorité Ndeko Flavien azali journaliste chroniqueur politique indépendant nazo beta c'était ndenge moko nazali na indépendance na ngai na diffusera ba programme na ngai na ba média nyoso eza la média opposition na diffusera ba message na ngai eza la média majorité na diffusera ba message na ngai na diffusera pe ba émission na ngai ba programme na ngai babi peut-être ozo perdre peu moi qualité na ntongo okende na ba oya ba to pouvoir en place na ba chaîne na bango lelo yo sotali na Congo oui bandeko bakolo ba bongo mais yebisa ngai tolo ba solo tolo ba vérité chaîne ni opposition lelo na mboka na biso eza ko couvrir Congo mobimba Congo mobimba pe na diaspora chaîne Jean-Marie Kassamba parce que na robeta solo eza parenthèse Jean-Marie Kassamba na banda ko yamba na ba programme na nga be biso banakala wana zali vieux aza président biso ya UNPC oyambi papier konzo des as télévision patron des as télévision mokolo des as pire vieux na ngai masolo ezebele vieux Chabani record patron Chabani parce que azape na média na ye au à part Congo web azape na makamone mususu mona mboka Chabani record pire vieux na diffusera na programme na Congo web OK na canal Kin na diffusera programme na ngai dans émission na ngai na diffusera wana OK na CCTV ya Jean-Pierre Bemba na canal Kin na diffusera lelo yo magazine na biso info to kundola ezole kana canal futur ya Vital Kamerhe. Donc, soit le qui Vital Kamerhe au monde Ndeko Flavien, soit le qui Chabani Record au monde Ndeko Flavien, soit le qui Jean-Pierre Bemba au monde Ndeko Flavien, soit le qui Ndeko Jean-Marie Kassamba au monde Ndeko Flavien, soit le qui Papier Cause au monde Ndeko Flavien. Ce qu'on Ndeko Flavien a comment muto tendance nyos. On Ndeko Flavien mais Ndeko Flavien a zana population. Ndeko Flavien azali pour la population pas si la population des alliés soutien Ndeko Flavien yango moni nazalaka wana toujours pour na masolo mboka wana ya parenthèse pour na kolongola débat pour na bande konyoso ba mitu na rapona otani Ndeko Flavien kasina o etali masolo mboka ndeko tuna ngai pour na nini ba marche yango ezo simba te batu kufa tozo lemba te maman pouvoir nyoso melaka makila foi ba yango
pouvoir nyonso na mokili emelaka makila. Soko kei na Afrique du Sud apartheid soko moni bande ko na biso ba yindo babunda po bazwa lo biko na bango lelo bakoma na président noir na Afrique du Sud makile sopanaka. Po lelo yo musée Laurent Désiré Kabila abenga na dictature ya président Joseph Mobutu makile sopanaki. Po lelo yo Etienne Tshisekedi mokongo koba B50 mokongo koba Etienne Tshisekedi po lelo yo ba reconnaître ye héros vivant héros national lokola fana kidiongo makile fo sopana. Donc baza ebele pona ko ba ete Congo ndengo zo mona yango po ese libérer makile ko sopana toujours et puis aussi la raté lutte nyonso za toujours na makila na maboko yango mona ka soko lobi ete bo banga makile ko sopana to ko sa eloko mote na banzi lo po ba mne comme so bazwa démocratie bazwa liberté bitumba ezalaki wana makile sopana ki na Congo pe to ko lembate kimbangu o basala na ye yo moko yebi to ko beta masolo wana te Emery Patrice Emery Lumumba o basala na ye yo yebi musée Laurent Désiré Kabila oyo akendaki na école ya ba Thomas Sankara ba Che Guevara lelo yo musée Laurent Désiré Kabila ba comprena été pouvoir et comprendre musée Laurent Désiré Kabila te makile sopanaka yango tozolo ko lobaki te pour un changement ya mboka ya solo et sengeli makile sopana yango ne ko lembisa population te en tant que moi na musala population parce que na zalaka na population na bi pas sa population oyo azo ko lia na difficulté yebisa ngai population akolia na passe population liaka gomoko et puis basaka tour lelo tour ba parents lobi tour ya bana e ko sala passe population oyo lelo soki azo kufa po azangi kinini à hôpital ba ko sala ordonnance mais abi ninga so matano vagité population oyo azana courant abi mukola mona yango te mai kutu koloba te izali passe yebisanga population na 21e siècle population azo kufa na malaria population azo kufa na nzala akobanga susu liwa akobanga liwa te exercice oyo to pesi bande ko na biso to ko police population parce que na batake mona musala population na batake nazo batake en tant que opposant nazo batake en tant que membre majorité nazo ko batake mona musala population parce que boyebi yango population pesa biso mandat ndeko Flavien Lubela ka biso o biso parlement ezaka micro o biso parlement ko défendre population ezaka micro bon voter ba loi lokuta biso na population to vana na bango to la na bango population akolembate mama na ngai Vanessa population akolembate ezala celle scène a projeter marche ezala bande ko majorité a projeter marche ezala bande ko opposition a projeter marche ezala kingane ada zabu la bimi le loi projeter marche au moins la population c'est parce que on dit les vata famé na point d'oreille phénomène kuluna balelo bana na biso mo ngozo ba machette baleki na biso mo ngozo ba machette ba auto ça ba parents so bana ba venir ki ya Kingabwa passe so ke bana ba venir a dans na commune ya Kinshasa ba rumbu ezaka ko simba te mais ozu bana bicha kuchaku non na biso bana wana nyoso lelo bana ne baso créer phénomène kuluna so que dali pouvoir en place te tant na pouvoir en place dans ba parce que eza ko gérer mboka mabe yebisanga fonctionnaire de l'état na mboka nini lelo fonctionnaire touche moins de 100 000 francs congolais 100 000 francs congolais na to nini akosala na yango nini tata ya bana azana bana ba faut batanga faut laisser bango faut futa ndako encore que SMIC ba respecter yango te encore que ba expatrié o ba ya na mboka na biso ba comment ko futa ba congolais ceux qui ba futa cher et ça $50 lelo ba inspecteur du travail ba yebi yango ba sala semblant ministre de l'emploi et du travail ba yebi yango affaires sociales na mboka na biso est-ce que zalaka kaka na mboka na biso mais ailleurs na ba pays mususu ba ko bunda po être fonctionnaire futama ailleurs na ba pays mususu ba ko bunda été po être ba fonctionnaire bazala capable ya kolesa otini mona na école te au moni l'état comme ko landela aux parents mu colonie ni gratuité enseignement bien que la constitution ne ko sama na mboka na biso tel environnement oyo congolais ko vivre nango na ebisio soko zu mundele otie na condition na biso akosa même pas 48 heures mais congolais aza ko vivre ka toujours na kala nga kala ou technique est-ce que ça normal na mboka ni ko mona biloko bongo mais okoyoka ba to banomaki bango batongi ba immeuble ba mususu balongoli bango ba tie bango su na ba parti politique tala ba photo ba immeuble bazo kotonga kaka na Congo ne ko mona biloko wana o azaki opposant lelo afinga ki Kabila tant ba pese moi musala sala yebisanga Bruno Chibala ceux qui pour ngai président Joseph Kabila nazo comprendre pour ko garder motoka Bruno Chibala lelo oyo azala ki ko beta c'était pour na koloba ete azali parmi ba compagnie Etienne Tshisekedi B52 mokongo koba pendant 25 ans Bruno Chibala ye wana 100 jours ya bilan na négatif une année yango yo to kokende yebisanga Bruno Chibala akosala nini alobaki priorité na ko organiser élection de machine à tricher tozo battu machine à tricher machine à voter to robata machine à voter wana élection de machine à tricher Bruno Chibala kanga munoko olenga nkoyo kenda wapi
obandaka koloba ke microbe yo on vandi na microbe oyo finga kilobi mais lelo tango komi wana ozali na 500 mais tango ozali na 500 toloba coordination nationale de suivi des accords à Saint-Sylvestre bomisi batu lelo mona mboka Rossi akufi toloba lelo lenga koyi ozali wana okosala nini est-ce que tobi maman mboka yebisanga ba opposant alobi José Makila au beta cassette mais yo muto besoin hotel mais to marche lelo to ko beta 7 mais to malo waka to ba susute mais leki ya olenga ko emere okunchi akatela to ba signal akatela biso so ba signal yebisanga lelo ba faiseur des leçons hier ba donneur des leçons lelo hier lelo ba comment ba faiseur des leçons to ko mitu na Congo ngo na opposition nini Congo ngo na majorité ni yango population za na kanda abini ouais population na kanda yango comprendre ndeko Flavien akofungula ka population toujours miso pa ba été opposant le kuta bazali belé opposant pe a solo bazali na lobaka yango oza livre opposant au sala 48 RT Franck Diongo amekati Franck Diongo ameka na pesi mbote sika za na prison makala mwana mboka Franck Diongo ameka azali ba parmi ba prisonniers d'opinion politique parce que ezalaka mukolo ya marche mukolo ya tembe na Kinshasa bakanga mwana mboka Franck Diongo est-ce bande kono opposition babeta masolo Franck Diongo mwana mboka Martin Fayulu na pesi mbota passa parce que na tunaki mituna a répondaki mwana mboka Vital Kamerhe amelaki sou pandakala mais via zongi à comprendre que non il faut que zonga la population coup de chapeau parce que lutte nde yangwana mais bande kona biso wana mais ba opposant nini bakobisa biso lelo opposition nini ya mboka oyo ebi ko sala fierté ya mboka to komona kaka bango nde bakoloba surtout ke na ba marche to kufaka kaka ba opposant wana mais bana bango mikila poto te to lingiso eloko na te yango mona ndeko Flavien yango moni ya difficile pas pesanga tendance po ba mso ba ndeko Flavien atelme pe ba mso na marche na telma oyo bazana biso te mukula marche bango bana poto bana na bango na poto basi na bango na poto biso to marche kana bango to ni ba blague wana te ndeko Flavien akufungula miso population parce que ngene population iba yango na lobi boye pona ba opposant ya mboka na biso assurer que notre opposition na mboka opposition na mboka na biso comme une population population a kolia bien té population azoluka changement parce que majorité pèse dans la population hein tant que moi la marche ya majorité au comment la paix bango pe babimi tant que moi paix opposition alors et comment nango moi passe mais population on a kaka ndo mona bazala kuna bazala awa population na kanda kasi to bisi bango été minga kolobazalité total a montré élection sur les azalité ba mona maboma batu mais ba mona maboma batu mais est-ce que vous êtes sûr que beaucoup parce que ba masasi ba mindu ki ba gaz lacrymogène ba nzoto batu est-ce que beaucoup fato bozava meloko bozanga ngo besoin ndengo mona kabiso botu za batu to kufa kala congolais ndenga za wana aza mutu asa kufa ndeko mwa wana obenga ba moriban muso wana ba mort vivant. Alors, tu habites, comme ça, mais Congolais, départ PIB naïe. Mais comme il a pas tout comprendre, Congolais, ça m'entend coexister. Congolais, au coup comprendre qu'un Congolais normal, a eu que vivre dans PIB, il y a moins de $1. C'est-à-dire que moins de $1, l'autre on a 1600, un Congolais a 1600 francs. Na Tongo au lieu na 1600 ko se fait soigner na 1600 magamio so tala PIB à congolais moins de $1 et ça la Sony na mboka o lelo yo tozali poumon en Afrique réserve à plus de 60% forêt ya mokili ezali na Congo ozo comprendre des espèces rares les autres comme bango ba girafe ba mona te mais les autres ko bungisa ba espèces autres za nango okiko imaginer que na Congo à part forêt tozali ba mbisi 7 couches non exploitées ba mbisi mais tolia ba mbisi à formol ba soso kolobate kaka ya formol kaka na Congo ba chinois vraiment osaka na biso kaka na Congo yo na ebité Congo yo congolais sa kufa alors congolais sa kufi akobanga ko marcher pour attendre ça la pouvoir en place que tolingi baponami est-ce que kobanga pona koloba ete tolingi transition na institution oyo ko organiser l'élection kaka congolais ngo kobanga ko bima na basango pona koloba ete trop c'est trop to koliate na banzi te congolais na azako kasute congolais wana akoka kasute pa kolembate ce qui est vrai dans le bande ko majorité va pesa conseil à malamu na mokozamboka te ce qui est vrai bande ko opposition pe bazako sungate il faut que la vérité congolais a déterminé souci à congolais pourquoi les loyo azala na mokonzi o ya voter sans tricherie azala na mokonzi o ya ko répondre na pasi na ye azala na mokonzi o ya ko pesa e biloko kolia kinoa en particulier alingaka akema kopu na
azongi ana ma vert nae abiki akobeta ma forme nae c'est ça quinoa lingine makelele te quinoa lingaka nae pe kuluna te quinoa alingaka nae pe désordre te donc abiki abimi za na sécurité akendaki boulot akendaki cop azongi ayeli mama moi tala nini zawa bana bazali à s'assurer que bana bazali balie bien akabeti ma vert nae ameli alali lobby journée continue c'est ça quinoa mais yebisa ngai école wana quinoiserie ezalaka sous-souté donc pona koloba ete ba congolais lelo bazana kanda population zali na kanda non seulement contre le régime en place kanda pe contre bande ko opposition ba konyokola ba congolais parce que sengelo ba ete bande ko opposition o ba kendeki gouvernement oyo ya Bruno Tshibala plus de 67% ezali composé na bande ko opposition 67% ya gouvernement Bruno Tshibala bande ko opposition o ba salisaka ba marche lobby bande ko opposition ba bomiseka biso bande ko Tibanani nana bungi olenga nkoi na mboko yo nana bungi olenga nkoi mais lelo ekoma ko kamwisa biso ki olenga nkoi akoma baba azosala comité azokamba comité de suivi ya accord mais ayebite ke accord yango se kufa nango accord yango se kufa nango olenga nkoi nana bungi Bruno Tshibala nana bungi José Makila nana bungi Jean-Lucien Boussa nana bungi Babita Kwira nana bungi bazali ebele na gouvernement oyo bauti na opposition bako sala soni yamboka na biso bako sala soni lelo to bité soki lelo moto lokwa Jean-Lucien Boussa koloba asuza bakinoa lelo yo bandekolo ya opposition nini ya kofungula munoko lelo abana wa congolais na ebité mais je suis contre peu ba congolais mususu bako kansake bandeko bauti na majorité oyo ba na opposition oyo biso oyo opposition ko blanchir bandeko nyoso banyoko ba congolais na za peu contre bango solution ba congolais za maboka ba congolais solution ba congolais za maboka population sengela fungola miso ay ba ke opposant ya lokuta baza ebele o ba komona na bango o pe ba vota bango ba député o ba mandat ceci là bazana bango bazo kosa ebele soko tali ebele bazana bango bazalaka bato bazalaka na ngambo mais na moi bazana biso bazana population na poko bazana kingakati donc pona koloba ete opposition ekosala soni majorité pouvoir en place et ça les sonne tout sur le bayango et c'est ngel to na élection mais na élection nini ne maman na likambangwana maman na likambangwana to font la moi parenthèse mke pardon pour la libération et ba prisonniers politiques oyo et ça annonce qui que ba ko bima mais ba bimité jusque là aux un peu d'infos par rapport pour la libération ba prisonniers politiques to kamwe kaka to moni ministre de la justice alors bezanango ba rumeur bon ce que ça ba rumeur qui n'a pas battu mais naebi qui n'a accord à Saint-Sylvestre ba beta les soldats de crispation politique d'accord à Saint-Sylvestre ba ebi qui ba prisonnier ba kanga to peut exemple amener ko Franck Diongo ezali oyo ba kangi na résidence na ye mukolo ya marche ezala ke ba beta ka ba soda ezala ka justice sekele salema so ba condamna ki ye parce que ba beta ka ba soda et que soki ba moni ke ezala ka yango mais pour la ba benga de crispation politique ezala pona bato ba sala ki ba mbeba sur le plan politique, tout le pays a donné politique, tant que comme le cas de crispation, il faut bimisa bango. Mais bande ko ba non, ezali na bande ko mususu bazali ba prisonnier pour ba viola qui. Mais on ezali justice mususu. Ceux qui va viola qui, ada ko purger peine. A purger peine na ka Diomi Dongala. Mais est-ce que Jean-Claude Mouyambo, il a même peine na Diomi Dongala? Non. Ezali ba mususu bazali ba prisonnier, bazali ba mbeba. Mais ba mususu bazali pe ba prisonnier d'opinion politique. Prisonnier d'opinion. Bazali wana bazali ebele. Batala baka, ba sélectionner baka, mais balobi babimisaka ba prisonnier chaque jour, babimisaka des centaines et des milliers. Tant babimisaka bango mais ezana ba prisonnier oyo population ba yebi ki babundaka pona ba changement mboka. Babimisa bango na cadre de crispation parce que zalaki parmi et puis wana na pesi coup de chapeau na Niki Elei wana na conseil de sécurité des Nations Unies wa picho kitunu miso telaki parce que bato qui kitunu na zela pona koloba ke likamba de crispation politique, likamba ba marche pacifique, même na poto marche pacifique ça mané. Tout le monde a minele na mikila poto parce que mboka biso to kenda katomona ngande mambole kaka o mona mundele soka sepelité batamboli police encadré bango bakomi balongoli bilamba mso atika bolumbu alongoli bakisi bango sur pantalon ba matisi pona ko se mécontentement bango ba mama batambola batiki mabele libanda pona ko se mécontentement na bango na mikila poto mais awa na Congo soki bato ba bien que non ba marcher pacifiquement. Pourquoi il faut qu'on ait un problème? Pourquoi il faut qu'on ait un problème sur les Congolais qui marcher pacifiquement? Il y a un lobby boyé. Dans le cadre de crispation politique, parce que c'est un maman Vanessa. Et c'est un bataille à un messa. Pour la nana qui bande de la majorité, on va expliquer que son accord à Saint-Sylvestre. Et là, on va respecter. Quand on pense qu'il fallait nommer Félix Tshisekedi. Non. Biso peut aller contre, biso peut population. To lingi te que no ba individu mo ko pe ba ki na répondre ba corps pour intérêt na bango. Mais to lingi ke ba respecter des crispations politiques et c'est la kimia bokanga ki ndeko ah to laver linge en famille bosala kimbeba
tala loko bo sala ki malamu te mais pas c'est toi qui na kimia faut toi qui na ponami bobima yo zaki yo sala ki nini yo mbeba no zaki boy bon yo ba funda que no apparemment ko viola ki est-ce que peine na yo zali nini faut que amende bon si on so purger bon OK yo bima bon yo est-ce durer combien bon une semaine 2 semaines Coutinho tout le monde a Coutinho ba sambisa pour 10 ans mais na 9e année ba bimisa Coutinho wana to bete za pour na décrispation bandaka et tant ba kanga Coutinho mwana moka Francis Kalombo azaka avocat Coutinho ba bimisa Coutinho donc to lingema na ba décrispation to mona ba kande ngona ata ba konana ki mutu membo bo évaluer mais décrispation politique ngo ezana bilongi ya batu mususu oyo ba ko linga kotanga ba komona bango te ba kobimaka te parce que ba lobi ba zali so ba prisonnier batu te bocha mai bocha nase bocha manini tokolo babu mamoto batala pona honneur à pays ba o bazali ba prisonnier ceux qui peuvent ba que Frank Diongo ko bimakate parce que Frank Diongo a betaka ba soda et qu'il y a na peine na mais au moins batu ba yeba que na décrispation Frank Diongo a ko bimate bon na décrispation na ko bima kingani bo communiquer pe bande ko ngo ya décrispation ngo o bazali entre et puis yango na zo tout na siko mo na mboko lenga koy accord ngo siko suivi nango même la décrispation to comprendre était olenga koyi a communiquer kate to ebite le karandenge nini alors bande comme tout bandi ko loba ete kabila za ko respecter accord te mais na voler nini to koyi bakate tala mbilinga fulu koti alors population na kanda wana so babiseka marche à tel jour aki marche à tel jour alors et puis yango zo mona bande ko bazo kufaka pe à son âme na mona mboka aussi to banzi était justice wana na question italienne na za ko interpeller bakambia mboka nazo ko interpeller bande kwa justice soki ya solo ezali scénario te po ete toka ki Karine lokoso so lokoso soki major soki général capitaine soki nini balobi amesana ba forfait na mo ebele ba indiscipliné baza ebele pe na police wana na pesi coup de chapeau na général Kanyama à l'époque azali ko kanga pe indiscipliné na parade azali ko remercier ba policier ba zako sala misala azali ko pesa bango pe moi ba motivation to mona kango na parade to senga na Silvano Kasongo ala na lokola général Kanyama ba indiscipliné bazali ebele na police ozo komona même le loko mona ba policier batambola na balabala ezali di bozo mona ba policier ba otambola na balabala o sepeli keno ozo nga 18h même so kuta kuluna o mona policier mais et comment le lo so kuta na policier et loko ali bozo za poche. Donc, policiers ont la poche à Moutou. Donc, il y a le Bluetooth, ou Moufungue, allez, Mikono, allez. Donc, on a la télé, on a la carte d'électeur, on a tout fini, allez, à récupérer la carte, Kota Moulongo, Yebisangay. Yebisangay, donc, et comme on a venu, on a là. Si on a Moulongo, on a policier. Bon, on a Kuluna, on a Kuluna. Si on a Yebisangay, on a Mokanini. Policier, t'as là, on a marche. Sony, bah, image est ambolate. Le système a dit sur le coalition. Beaucoup d'internet, beaucoup de tâté, attendre en retard, bande quoi, mon image. Policier a dit que la téléphone à poche à bandi mina église. Policier. Ah, nzambe na ngai. Policier. Et puis ba image ezali policier a dit que langwa na babar. Policier na tenia ko bête musique, o comme la policier simbi arme. Policier mususu ba lakisa, o ta la pena policier ko ina mayambula, ba ko tombola policier. Ngai nzambe. Silvano Kasongo sala musala. Ba brebis égaré bazanga kate même na ba famille okobota bana mususu bazali malamu bana mususu bazako se comporter comme voyou même to mona yango mais ba brebis égaré ba ko bébé salokuma mboka parce que marche aux pacifique ya mbalo police ça qui musala bango mo malamu ya mbalo yo par rapport à ba marche mususu parce que to décrire qui plus de 9 morts et ça bilan côté la police côté anine mais ya oyoyo baka ezali ya ba mort to komi ko tanga Rossi to komi ko baka mususu na ba province au moni et comme baka moi isolé mais batu ba kufaki ça il faut le reconnaître batu ba kufaki mais par rapport à la marche les kaki te oyo et les kaki moi bien mais ba brebis égaré ba beti masasi to moni pe maladi boso bazo sambisa policier ba kangi policier ba présenter mais na ko senga kaka na ba kambamboka ezala scénario te pardon ezala scénario te na ba marche de kaki to bungisaki même famille ya ba policier ya ba soda colonel abungisaki mwana na ye abungisaki mwana na mwasi oyo azalaki musali anza aspirante mais azalaki na famille ya soda bino ba soda bo betaka masasi botana pe na ba famille to pona koloba ete boki ko beta masasi bo bomi biso mais lobi nango pe ekuki ko zwa pe ndeko na yo to pe mwana na yo loka muso abungisaki mwana na ye donc ezali malamu te marche za pacifique batika batu batambola baza ko présenter ba mécontentement na bango bande ko majorité personne ba moni ko marcher ba peut ba marcher na bango marcher dans la pacifique mais o ekomi ya police ko sala soni ko boma ko kotsa maboko na poche ya batu ko yiba
policier comme il chombo ya mutu iko na bluetooth mufunge mikono non 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 et comme il ça la passe yango na ko beta 7 na bakamba mboka mame kampe kotala kaya aussi paix à son âme a koufi pour un changement dans mboka na biso ba congolais belé pe bazali sima au contraire ils allaient ko révolutionner ba congolais belé pour place makile tangaka boy ba keno tango elelaka ebelelaka ezongaka malamu te tous allez ba bantu ma population puis bah nous sommes détecter colonel ceux qui soient disons colonel je sais pas soit major ceux qui est mtaboma qui est capitaine y mtaboma qui est et tout mais nous bon ça bon mener quand même un peu enquête par rapport na yango justice ça musa nango ba kangi policier oyo ba présenter ba betaki masasi mais na ba réseaux sociaux bande ko nyoso ba yebi muto betaki masasi ba lobi zali Karine apesa ki ordre en tant que capitaine na ba troupe na ye balobaka soki ba pesi ordre malamu te ko exécuter en côté soki daki a solo ki apesa ki ordre policier pas ko beta masata ko fala boya ordre mal donné ba exécuter en côté bango ba salaka police bango ba salaka armée ba yibi makam na bango biso ba police ba tozali ba journaliste na okota na mosindo te mais to monete Silvano numéro 1 à ville à Kinshasa la police ba tiaki maboko ba présenter ba lobby ba commanditaire bazali toto zinga audience à public to senga audience on est public et à la télévisée ndenge to mona à son temps na quand church ba ko samisa ba mura to mona yango ba ko samisa ba mura en tout cas ba mura ba samba na ba ka isolé ba bomaka batu bato so bandaka ba audience wana to lingi pa audience ya policier ceux qui mura on a la garde républicaine asala ki mbeba ba sambisi aussi au vie ya batu to ko senga pena Silvano on a les policiers basambisa pe aussi au vu la population so ba condamné ba yeba et les cas qui ndenge nini to lingi to mona état de droit na mboka na biso to lingi to mona ke mboka zo changer to lingi to mona démocratie côté na mboka na biso eza la scénario T s'il vous plaît eza la scénario T parce que so eza scénario et ko le kamala muté ndenge ba vice premier ministre intérieur yo azong na parti politique yo impression eza ni pas bon omoni d'abord to saluer qui comment on a Kolongola vice-premier ministre Chadari hein, na fonction il y a vice-premier ministre en charge intérieur et la sécurité en Mboka azonga comme secrétaire permanent il y a PPRD en tout cas pour nanga na mona poste wana excusez poste il y a intérieur on dirait Zaka va secrétaire général à PPRD parce que mon voisin secrétaire général à Komiwana et Varese Boucha Bazara secrétaire général à Zongyo à Zalaka Wana tout le monde a ébélé Bazalaka secrétaire général il y a PPRD on dirait fonctionne et revenir na bango mais balongo lié pour nanine boyokaka likambo ya élément sonore oyo zalaka réunion moko au bemina ko sanga bato ya majorité oyo ba monaka présence ya Kone Nanga na kati wana ba élément bimaka balobi ke ezali yena bimisaka yango yango mokonzi mboka silikaki alongolié wana ezali makambo bato balobi mais réalité ezali kaka bango moko ne bayebi parce que azoko appartenir à parti à majorité bango moko mokonzi mboka asepelité alongolié azongise na parti mais na kolanda na banungu wana tango balobi ke azalaka abemisa ba élément sonore wana yaka nini yaka koloba ndenge ni bako tricher ndenge ni bako utiliser machine à voter ndenge alors tozo comprendre souté soki ezali kaka yango oh toka na ba rumeur na bible ezaka ba rumeur et que lelo rumeur est comme réalité ne balongo lié et que bazongi sié na PPRD pour na ko préparer tricherie et comme problème sous yango to ko bandi ko mito ko banga oh mais muto bazo condamné comment lelo ba ki ko zongi sur na parti pour na ko préparer sous ba élection parce que ba élection ko bango ba préparer pour azali makasi na ko préparer tricherie azali makasi na ko préparer pour être PPRD à gagner. Tu peux aller à solo, oh bah tu vas koloba tu peux aller rumeur. En tout cas la question on a ah na koloba mingi te pas c'est bon ba komaka boy oh alobaki mais ce qui est vrai les autres réseaux sociaux bah nous sommes au courant que soi-disant balongola qui pour abimisa beleba sonore mais bazong c'est la partie pour jouer rôle nin l'élément sonore wana to kaka mungonga obeminako to kaka likamba ba élection to kaka likamba machine to kaka likamba boy oh Kone Nanga a ko préparer ba élection na bango et au sala soni ça la Sony question nanga esuka parce que ba internet nous sommes besoin de vérité phénomène kin propre au ba te belé lelo na kin bazole en tant que molobeli la population au lobani par rapport non parce que ba bazole la biloko ba longo na banzela ba comme le ba maman mususu autre fa tu mona maman na vie la ko ya piqué na crise pour ani ba zume ça malewa na ba beti yango ni na sani ya fufu ekwei donc au lobani par rapport omoni ezaki na kaka na Congo ne to mona maka mususu. En tout cas, bande ko boli misangai.
Tobo était pour la propriété avenue, propriété à quartier, propriété à ville à Kinshasa et c'est le côté ba ordre. Mais bota la kana on ba ordre ngo bozo tia kango wapi. To mona kana ba venu ba konzamboka ba yebi. Soko monika moko za na grade bo a bloquer nzela atongi ndako. To mona ka Kimbuta à l'époque azoba ba construction anarchique à Kobuka. À Kobuka, ba construction anarchique. Météo à Buka silisa. Kimbuta Obuka météo. Aussi ça météo. Ah banda wana. Tolingi kin propre banda na météo. Place au ba généraux ba vandi. Place au ba ministre ba vandi. Place au ba autorité musu ba vandi. André Kimbuta yango, gouverneur à ville kin propre. Banda ngo na météo totala. Soko za mobali. Ameka ko sa ba ventir musu Kimbuta ba abuka RTNC kuna pe Bovan, ba benga au quartier Bovan. Abandaka loenge ça. Mais pour la nini, même décision, on a exercer en gros la population baza pamba. Ba maman o bate kaka malewa, ba maman ba sunga kabiso, yebisanga lelo fonctionnaire de l'état touchera combien. So ki ba maman wana te ba oteka ba mapa na 6h 5h, ake ko zo mapa, atie liboso na pango, ateki mapa wana akotanga sa ba na université. So ki ba maman wana ba zakrate, yebisanga lelo ba fonctionnaire ba tenir. Mais tant que vous avez ma décision, vous avez ma décision, vous avez to boy te ke ba balaba le koma mike. Mais botala ka ndenge nini bokoki ko procéder. Capitaine moko pona betolo du solo wana tozali na Kasavubu. Capitaine wana bakene ko récupérer capitaine ya police, bakene ko récupérer na mandat. Ya cours d'ordre militaire. On a aimé ça. Il y a auditorat plutôt militaire. On a aimé ça. Parce que capitaine ba pese mibeko aussi a comme continuer ko nyoko la population. Et puis bah quelque funda parce qu'il y a ça là qui va abus. Tout le monde a gagné réseaux sociaux maman a collé les bassins ya mais policier batin d'akaye policier wana basi na bango moko bateka kana balabala ba policier wana basi na bango moko bateka ka ba mapa wana policier azoka salaire à combien. Mais comme les amis mibeko il faut y exécuter. Maintenant on a ko exécuter la mibeko ba pesi malamu te ba ko suka ka pe lokola maman Karine oyoyo ba lobi yenda pesa mibeko to za la justice so ki pesa solo to ya lokuta comme dossier de judiciaire et ça li banquette to salema na ko ki ko ba likamuza la justice te o enquête to salema mais so ki ba policier wana baza ko exécuter ba ordre mabe et ko suka mabe d'où na 5 na André Kimbuta comme ba mani kini propre na ba maman ya ba fonctionnaire ba la bala ba maman baza na loko te to lingi to mona kini propre wana le na météo buka nengo bananga ko buka toko za mobali Kimbuta kende ko buka totala so ozonga félicité. OK, merci te comme nasuka émission na biso c'était là molobeli ya bana Congo donc ndeko Flavien aloba toujours vérité pour na on ça donc qui mène na bana Congo un mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui et bon to. Merci beaucoup na basi maman Vanessa Ezambali Bosote hein Ezambali Bosote pour Ezambali Boso na moni après les 25 le qui mona musala population bandeko ba ebité les 25 oyo na tika de collégiens na Kinshasa ngana kina Congo central na tika de collégiens na Kinshasa mona mboka yo sala biso ba reportage à Kinshasa na kina ki Congo central ou le kana Congo central na mona ki mais na comprendre ka eloko moko bandeko opposition yango na lobaki est-ce que opposition na Congo central na ndimi souté na moni kaka maître ne mwana ntemi muto azalaki vraiment solo parce que soko tel eux ça ma Congo central soki a solo ba Jean-Claude Voyemba bazalaka na opposition à solo soki ezalaki a solo ba baza ebele ba poela bazalaka maintenant to mo na Congo central si celle-ci l'église catholique ezali hein na kanga photo kutu na moko na kinkoka so na kinkoka na kangi photo wana pona na sakeno oh ngape na yeme na mona batu bakena bango église ba bima tamona bango communiquer celle-ci kuna tambolité et marcheté ce que to na mona honorable poela na Kinshasa baza ko ambrier biso tanto mona ba honorable ya Congo central ebele baza ko ambrier biso na opposition mais ba ça va makelele mais to komi tout na lo est-ce que o balobaka bopoza balia kanakati ya kingakati baza kingakati est-ce que parmi bango pe ba on atangi ba kombo baza on te parce que ezali inconcevable église catholique ba laïque catholique laïque de coordination catholique lelo ba senga na batu basa la marche pacifique après église na Congo central eloko moko salemité eloko moko esalemi na Congo central te nazalaki tina Matadi le 25 ngai na Matadi na moni église catholique batu ba uti église bazongi na mo bandako ngabi oh pour la place de la même pour la bazalaka ba député opposition bazalaka wa pe même chose ba catholique ba Jean-Claude Voyemba ah vous allez ngone boye na binanga ya ba poser ba kosaka maintenant ba ko ba marche ba yeko kosa biso ba kinois mais bon ça ba marche ba province bino poni ka ba musa ba kinois
bon pour ça on est comme bon ça ba kinois mais dans la province bozo tambolaté mais jour on a tout temps mon mboka papi Matezolo oyo il y a une nouvelle dynamique Congo il y a 500 qui bato pour installer sous base naï to mi tourni mais ndeko yo poto saka mibeko catholique te oya koto saka mibeko catholique te on a point de vue naï mais to le rappel to ba Jacques Claude to mona bangote ba point to mona bangote to mona peut ba drapeau na bangote to mona peut le côté donc Congo central en tout cas et le Congo ça na ngote to komi tuna est-ce que ba ne Congo opposition bazalaka bon wana ka bango wana mona musala population na Zoloba. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Merci à Golo Mayala qui était là pour les images. Ndeko Flavien, merci beaucoup. Merci à maman Vanessa Nabanzi était. Vous saluez honneur Nangai. Bien que tu clôturé déjà mois de février, tu as mois de mars, ma maman. La pessimboté, ma maman n'y a pas la poto, ma combattante n'y a pas la poto parce que aux émissions veille déjà il y a mois de mars, ma mois de mars. Ma concert ba koyamba bino biso peut koyamba bino mais dans quand même honneur na Cell News na pesi mbote na Christelle Pungu ata kimi abo isusu ko pesa ngamba micro mais yo zali quand même ça penga honneur au kanisa ngata au kanisa na pesi merci l'équipe technique et puis un grand encouragement na site na bino beaucoup sala musala parce que toki ba eko parmi ba site o bande ko ba ko landa na mikila poto entre autres ezali ba site na bino ezali esengomi ata ko ndeko Flavien pe azana site na ye YouTube Congo to Kundola bon ndeko Flavien mais bino bozola ndama quand même et ça la paie moi bien tout ça la musala na banzi te ba congolais mikila poto ba congolais libanda mboka bazana besoin d'information bien qu'il na ba risque bozoaka courage ko le mater parce que au côté musala ngo pikaka kapolo be ko convocation au mufunge kanga motema. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Merci à ba combattant nyonso poto nesi ba chimène qui a la Judith Ngoy ba vrai combattant ya poto. Merci à le mignon garçon Rocarmier si le mignon. Merci à toi Wababi et pe Azav ma combattant total na mpanzo moni keke na précieux. Merci Nabino, merci à Papi Nzola Meso, merci à Nzola Zubato Lompaka, merci à Gabi Panzo Mukusa Talo donc un bon tonton balobi Kamite na bakina. Merci à Gabi Panzo Hey, hello Zolukana aussi Sango, merci à vous tous, merci à Nzola Zubato Lompaka et à Dishimongombe poto na potelo na simbe comme diamant. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye, bye bye, bye. Ah oui, ah oui. J'ai toujours pas dit moi la copain mon colo, vous êtes pas chez lui sur ma famille. Et mamie, bana poto bana ngola bana mukili mobimba. Yo yo ngaba news. Yo yo ngaba so news en direct. Kasi c'était ça mon côté. Ce que vous te regardez ça moi. CL News TV. Au cours de information, il y a un beso. Au beso anglais, tu n'as pas un compte. Et ça, les mecs, et comme les bino, CL News TV. Le site solo il y a ma casse. Oh, il y a 26 sites news à genoux. Au bout, il y a un mitumbat. CL News TV. Et bête, ma site news gauche-droite. Gauche-droite. Nzangi Mbundu Sauce CL News TV Champion.